Oh, les amoureux de Cléboa, histoire vraie, nous sommes là, nous revoilà encore une fois Lélo. Salut, salut à tout le monde. De partout où vous nous suivez, toujours avec votre humble servante Bernice Tanfiti. Nalingi bino mingi, naebi que tout ça, moi tantôt, mon anate, moi santé de Ranjaki et tout, mais Dieu est grand, tozawana. Maintenant, nous sommes là, toujours solo la moukie, na histoire et ma camarade, hein, comment les amis, des fois qui camarades, et si la cas, comment des fois qui camarades, me soupe produisa ka, hein, ilo kwa malamu, qui camarade me soupe ezara, toebika qui camarade, tolobela qui camarade. Aujourd'hui, on va partager une histoire. Il y a fille moko avec biso comme toujours, vraiment toujours betali solo ya ma copine mi balé. Ba copine mibale babandaki bakoli ensemble bafandaka bakoli na quartier babandi banda mukie toloba donc to bazaki na adolescente na adolescence baomata bamati eza bacamarade mo mibale moko kombo na ye Ginette moko kombo na ye Annie. Ginette na Annie bakolaki baza ba parcelle voisine, moko tokopesa moko na numéro 1 moko na numéro 2 donc bakolaki bon baza na ba parcelle voisine bazaki ba camarade na ndako deja. Annie et pas na bango bazaki papa na bango azalaki polygame pa bango doit changer basi de temps à autre sur avandi aboti bango pe na moi basi ebele mais Ginette pas na bango bazaki na maman na papa na bango bazaki pe na ba discipline na bango na ba principe na bango ndenge famille na bango bandai kokendele pendant que la bongo ti bakomi na ba âge ya puberté âge au moins na luka découvrir vie ba âge wana babanda vanda ensemble bazaki vraiment ba confident babandaki ko se confier ba o aye na beteli muninga lisolo aye beteli muninga lisolo bazaki vraiment na secret. Babanda benga bango d'ailleurs mapasa libanda mapasa deux fois dans la tabilambe kokana donc bazaki vraiment ba camarades. On pourrait dire les amis inséparables. Ba camarades bakoli na bango tant babandi mamba bolingo. Annie abandaki disons Annie alingaki avant Ginette. Alors Annie alingi avant Ginette, ayaka pe bete la Ginette ma solo, Ginette ayoka kanaye, Ginette pe quand ndenge zalarati. Kuna pe moi Ginette pe aza peut-être na moi robot na moi atia linga mbali na yazala boye, ya ko linga mbali ti boye, mais bana vraiment ko se partager makambo belé. Na temps wana talakara o banga na obala vierge, o pa binga na obala vierge, bozo kosana mais bango bazaki na bongo. Et quoi arrivé un jour, Annie, mobile nae, garçon madob manae, comme on dit Arnold. Arnold. Ginette, pas na bango, ezaki 18h. Quand il fait 18h là, barotindo te, donc moi na libanda te, barotindo te. Donc, libanda te, à partir de 18h, nyonso, yesili bokoti nanda. Parce que Annie azaki na moi laissé wana moi laissé pas moi laissé aller wana tala kaka papa na bango ndenge ezalaki et ko sala que Annie tant alingi mbali na Arnold ba comment ozala Arnold un jour abengi copine na ye Ginette si Ginette non Ginette vient m'accompagner ngana ke luka Arnold Ginette pe ba kei ba on balé bras dessous ba kei na bango ba ke luka Arnold arrivé place au akutana na Arnold azaki te. Annie c'est bon. Tokena tala ye pa camarade na ye Lucien azali boso eza ba musika te ba ka pembeni tokika pa ba Lucien wana tom so azakuna. Alors ba ke pa ba Lucien bakutani na Lucien Lucien yambi du coup Lucien ramoni Ginette Lucien bisi Annie oyelinga mutu na lukaka. Oyelinga mutu na lukaka yeyo ozo lokola na ebite na yamba yo to na salonine. Oh Annie pazo kama nandeni nozolo babonga bi moni camarade no comme on est non na comme on est Ginette abi donc nde na mona kaye na ebite déjà na bala ide na bota na bandoto
mais occasion na yeba te na solo na ndenge nini mais ndenge oyeli ngai na yebi azwi kutu chaise apesi ka Ginette chaise apesi Anita biyo lelo za mopaya na ngate mopaya na ngai baseki na bango petit esili ye Lucien tuni Ginette oyo otala nga jour nini oyebi ka mibali nde babanda odrage biso wana oyo otala nga jour nini Ani pe ya plutôt Ginette ayebisi non oyo otala le jour tel esili bakie na bango après jour pe Ginette ayebisaki Lucien ka oyo otala ye Ginette akenda na ye te parce que Lucien koma koya oluka Ginette pa camarade na ye Ani oya pa Ani nde ni Ginette trop classe fumo buku penza ba classe ye azaki pa na bango classe nde classe abia ero oyo penza so ye bango pe ya 18h omona esu libanda te Ani Lucien commence koya na canal ya Ani omona apesi Ani mbongo non pesela nga Ginette pesa elobi akesombela jus na classe omona Ani pa ye pa Ginette omona nde eza ta mbongo yango na opesa kutu te yo olingi kobima te tala kutu Lucien linga ye kaka komo komeka kostimule moninga na ye komeka kotia ye mwa molunge mpo alinga balinga neti esika moko kaka nde ezala na libandeli yango wana ntango sikoyo baye akoma osala bongo aliaka mbongo na nsima Ginette etu Ginette mpo amona yango normal mpo epa na bango na okutu mpe mbongo ya libanda mpo ekota pasi arrivé un jour Ginette na nzela base croiser Ginette na Lucien bango mibale ka na nzela Lucien abia okosanga lelo na kangi yo lelo vraiment Lucien nani plutôt Ginette abia te na kosa o te na koya bi yo nde na moni boye na otika o te yo penza tokeka toke kosolola Ginette abi d'accord tokeka bakei pe basololi esili Ginette a expliqué nga so lingo mona nga tala ba heure tel à partir à heure tel en tout cas ça rapasi et comme nga moi pasi poto mona na ba bongisi po horaire mikolo eleki balingana te balingani son premier amour taka bolingo ebandeli nde ezalaka balinganaki makasi balingana makasi bakomi siko lokola bakamarade balingi pe bakamarade babandi si arrivé après le temps Ani baye kokabwana na Arnold bakabwana bango na Arnold relation na bango esimbela yango te bango bakabwani na bango mais Ginette atikali kaka na relation na Lucien Arnold pa ye kochanger commune akenda na ye Ani atikali koto oyo na copine na ye Ginette bakontinue kaka sikoyo Ginette Lucien lingaki tellement Ginette na ye mais Ginette ayebisaki en tout cas makambo nzoto si tu m'aimes réellement en tout cas tout patienter nanu parce que nga na otanga nanu et tout donc makambo wana nanu et aussi mbate pa na biso baloba so ozuize memeki olongolo okufa taka ade na zaboye donc yebika air wana ti donc ba yebiso so meki kaka ta kopusa na pembeni na mwa mbalo ozuize donc Ginette abandai pe kobanga ben Lucien linga mwasi na ye ka bongo alingaki ye mpena na bandeko na ye mibali bakoma kosilikela yango parce que Ginette ezalaki ta mosusu akutani na mobali na ye ti na pokwa baye bakutani na camarade na ye Ani ekutu oyebi Lucien te Lucien mobali so bavandi babeta masolo nga mobali asa nga ekutu yanga mobali asenga nga nzoto te mais botala badepense mwa mobali nasalela ya Ginette mais Ginette sikolo pa baombonga libanda ekotaka te abanda olia yango kana bacamarade donc ezorevese mpenza que elle a de l'argent soki azwi yango mobali anda okangele motema te abanda obenga mwasi na ye aza sa vie na ye donc bambongo abanda osimba te banda kutana na mwa mwasi wana koma osimba mwa mwasi wana fongoli pa ntango esalami bongo Ani nzoka na motema Ani akoma onyonga or Ani déjà yer bakabwani na Arnold alingi garçon na ye mosusu Junior alingi garçon na ye mosusu Junior bazalaka na ye Junior mpe bayebani na Ginette mpo aza camarade ya Ani sikoyo mibali na bango mpe automatiquement faye bayebana ntango esalami bongo Ani akomi motema ekoma osale mabe akomi okela moninga na ezuwa
Comme qui na moninga na ezua atali relation ya zana ngo nenga vivre atali camarade nenga do mona akoma oyo kamabe Jeanette pe ayebi na été et ko salama ani ye moko akekoluka excuse akekoluka plutôt akekoluka Lucien Lucien d'ailleurs ngane nazabwe na lingaka na ngayo ngana sepela na yo omoni kutu Jeanette makambo Jeanette akokosela yo te ngana kosalela yo o Jeanette akokopeso te ngana opesa yo ngana linga yo bonabo mibali pe boyebi kande bozalaka faiblesse yango wana vu que basalaki déjà presque 2 ans kutu po Jeanette ayo koma na université ça a déjà 2 ans mais Lucien a tikala na ko découvrir moi si na été et pour lui il se disait les occasions malamu afanda bana moi si na Jeanette et Annie a ko séduire Lucien a ko koyi ba komo bimana Annie na Jeanette bazaki ensemble mais na Annie ba komo obima penza komo bimana Annie ba komo bana Jeanette pe ayebi na été mukili pe kande ezalaka basoupçon comme obima mais Jeanette on dimate ani pazo wanga na kaka ani pazo wanga na kaka mo ba basoupçon ka mainde ningana na on pa mate kande ezalaka mo ba biloko wane comme obima mais ba ombale ba banda otiango kati nini eko arrivé sikoyo na ba camarades oyo mibale. En tout cas je vous conseillerais et Orlando nos pages publicitaires au pot. Après ça, l'histoire est vraiment bizarre, mais tout là, non, page publicitaire et puis on se retrouve après. Je soutiens le FARDC. Je soutiens le FARDC. Je soutiens le FARDC. Je soutiens le FARDC. Soutien au FARDC. Soutien au FARDC. Mon soutien est total au FARDC. Batata, Bama Bandeko ya biso ba Congolais, tobengisi bino samedi oyo le 4 juin 2022 à 14h précisément à Paris awa. Pour na milulu ya minene ko salima wana côté ya Champs-Élysées pour na soutenir Bafa RDC na biso. Je fais appel à tous les jeunes Congolais de Paris, de toutes les provinces de France de venir massivement ce samedi 4 juin à Paris, faire les sit-ins pour soutenir le FARDC, soutenir le chef de l'État pour cette initiative inédite. Pour la première fois, le Congo qui a toujours été mis à genoux par le Rwanda, le Congo, ce grand pays, retrouve aujourd'hui son honneur, montre à travers le monde que c'est un grand pays, il existe. Rwandais ko bomba biso tongo pokwa kolukela biso makambu ya ndenge na ndenge lukuta ko bomba bande ko na biso ko violer ba mama ko tobola bana mike mabumu ko sala mabe ebele normalement to Sibir ba oyo bazali ko benga génocide na kati ya mboka na biso bande ko nanga oyo to ko loba plus de 10 millions de morts ba mama to simbana makambu ya oyo te biso nyonso sima ya drapeau to tombola bendele pona ko bundela ekolo na biso. Nous voulons obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU le vote d'une résolution condamnant le Rwanda et qualifiant l'agression dans notre pays, comme ce fut en 1999 avec la résolution 1, 2, 3, 4 de l'ONU qui avait qualifié l'agression. Peuple congolais, boya noki, boya mbango boza lebele samedi, vraiment tout soutenir FARDC et ça très bien. Vraiment, bande konama congolais, to ko suko tika tout temps bo été quoi. Pour essayer salami déjà mingi. Donc to ça na moka mususu ya okendete. Tala bande kona biso ne baza ko sila. C'est le moment biso ne so tout ozala ini to sangana tala ne to kufi. Bo tala bande kona biso na est ne baza ko sila. C'est le moment. Nous avons frappé, à gauche, à droite, partout dans le Congolais, Sika Bozali. L'air est très grave. Bissou dans tout élément, tout le cadeau de défendre ma belle Bissou. Tous dans la Liboke, tant que tous unis, personne ne nous battra. Tant que tous ensemble,
tokozala toujours vainqueur, triompher toujours. Et l'autre mot que pour les habits et l'autre mot que pour les habits bango va qu'on lemba biso mais biso to lemba bango te. So va continuer ko attaquer biso to roya en force to sala bango mabe. Mais so ba bendi mikira na bango ba bini ko attaquer biso te biso be to attaquer bango te. Mais biso to lingi kimia. To lingi to vivre kimia en bonne intelligence avec tous nos voisins. Na ba résolution nyonso oyo ezoma entre Congo na Rwanda, Rwanda a respectaka elo côté. Nako na tangi moi mibale a na résolution 2147 du Conseil de sécurité oyo exige ki neutralisation ya FDLR. Na neutralisation wana Rwanda a respectaka yango te et puis to kozwa résolution ya 1804 ici ka ba yaki ko condamner sous Rwanda pour une deuxième fois. To bosanité na 2012 na résolution ya Conseil de sécurité 2073 M23 lisusu kaka la guerre Rwanda atikala ko respecter le roté. Mais le loba mapinga na biso ba telemi pona ko défendre kumboka na bango toza na kata souveraineté ya territoire na biso biso ne tozala agresser biso ne tozala victime. Je fais appel à tout Congolais. Le moment est arrivé que nous soyons unis pour soutenir les bienfaits de notre armée et le chef de l'armée, Félix Tshisekedi. Venez tous assister dans cette grande manifestation pour le soutien de l'armée congolaise. Merci. Donc ma belle ambition photo bout de la auto tcha to pe sa force na FARDC pour poster ba moni ba message oyo ba moni bato to bela bato to kozala FARDC pe ba na courage mususu pona kubunda bitumba pona mboka na biso. Olobini pona ba FARDC na biso. Venez nombreux les 4 régions à la manifestation de soutien à nos FARDC ainsi qu'au président de la République, son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord
et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République du Congo na ville province ya Kinshasa boko yango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité bato bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso bato batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le, frappe na retour. Eyo kanie. Zambi wabi. Mes bien-aimés, mes sœurs et frères, shalom, shalom. Je vous salue partout dans le monde, là où vous vous trouvez à ces moments. Voilà, je suis votre maman, Jésus-Christ Seigneur, une femme sauvée par Dieu. Une femme sauvée par Dieu hier, utilisée par le diable dans le monde du ténèbre, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, bien-aimé, dans la magie, dans le ténèbre. Aujourd'hui, une femme sauvée par Dieu. Je reviens encore pour vous annoncer, voilà. Dieu a fait grâce. Le Seigneur m'a invité encore à France. En France, à Paris. Venez nombreux. Les 10, les 11, les 12 juin 2022, de 17h à 23h. Dieu nous aime. On se tracasse pour demander nos délivrances. Nous réclamons la délivrance nuit et jour. Voilà, Dieu nous a abandonnés 20 ans, je prie. J'ai croisé Dieu, rien ne va. Moi, je suis bien-aimé témoin au couleur. Une femme que le diable a utilisée dans la sorcellerie. Venez. Venez expérimenter. Meilleure délivrance, c'est quoi? Mais venez, je vais vous montrer. Pendant 19 ans, qui est celle-là que je touchais? Qui est celle-là que je ne touchais pas? Dieu m'a sauvé aujourd'hui, il y a 28 ans que je parle. Son amour, sa miséricorde. Vous avez l'habitude de me suivre sur l'internet, mais maintenant Dieu a fait grâce. Il nous a donné cette opportunité. Je descends à Paris pour témoigner, pour dévaler tous les secrets du diable, parce que le moment est très mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Regardez le signe de temps. Jésus nous aime. Venez nombreux, venez nombreux. Boya et belé na katina salle. Mais bien aimé, il y a Saint-Denis en France. Notre référence, gare du Saint-Denis. Merci, vous êtes là. Je pense que vous allez jamais regretter. Venez, Jésus nous aime. Merci. Ok, merci beaucoup pour nous la publicité na biso, boyebi que yango nde sala na biso, so vous avez besoin de publicité, promotion et loco, promotion et un produit, venez sur Cléboa, vous avez déçuté ba spot na bino et koleka sans problème. Retour na histoire na biso, to koma ki place oyo Annie akomi kobimana na Lucien.
bien que Ania comme mana Lucien avait de réserve parce que alingi moi sinae azala moi sinae alinga été que likambwana et comme na mato ya moi sinae. Lucien a proposé Ginette nae mariage. Ginette Pandimi ba comment préparer libala na bango. Dans l'entretemps azobima na Annie. Mais bon préparer libala na Ginette. Annie pe o mona muninga ninga osaba préparatif mo te mezo vimba zo kaka bien. Si jour moko Annie en oiseau bima ex copine n'enga na bima na rendez-vous na junior et tout. Ah Ginette bo bima ça va là il faut bima bien lelo OK ba keipe Ginette akepa na bango Ginette azui lamba ki a repassé leye aye abongisi là ta bongisi les sandales là ta li obimi bien kende malamu okende wawa merci na oyela obombo na oyela nga biscuit balakani pe Ania ke or que kokende Ania ke wana Ania ke bimande na Lucien bakekuta na bona Lucien bakina ba ye Ginette quoi ebaki na peut-être na va na je vous dis en plein préparatif il y a mariage hein ba préparer libala na ba 19h na pourquoi Ginette afandi na ndaka monaka grand frère moi quartier bengiye oyaka abimpe libanda wana on luko wa libanda oyo fandi ya ngana utoka bola bitumba kuna kutu Lucien bande ko bundana junior Lucien babundina junior Lucien babundi abo bunda ba weleli nini okutu ndenge za wana camarade na yo Annie nzoka koma obimana Lucien bia atika aventure ko ya bi je te dis vraiment na utoka bola bitumba wana babimaki lelo ba utaki hotel siko na retour na bango nde junior nzoka bande ko filer bango junior amuni bango junior aye ndaki okanga abanzo bundisa Lucien elekeli azongi na pokwa nango et ayoki na epet ameli ngenge camarade na ye camarade na ye aye yesko non ayoki likambo wana akeko luka Lucien butu pour wana déjà loi ya 18h na ndako esili ta comme na université pas au préparer libala na ye akei akepe mbangu akena kanda siko koluka Lucien akombe pas Lucien babandi ko swana Lucien boy Lucien abieza lukuta abing ozo wanga plutôt Lucien comme osenge ba pardon Lucien comme osenge ba pardon Lucien sengi pardon limbisanga mama tala yondo teka kingai tala camarade na yo ayeki pananga alobi boye ngala zena choite limbisanga sengi ba pardon le temps bazo senga ba pardon téléphone à Lucien sonara te isoni Lucien zo yambate deuxième fois Lucien yambate deuxième fois na bakanda mais Ginette a quand même courage mais téléphone zo sono zo yambate pour nani te za muto moi s'est trompé numéro na c'est déjà que s'est trompé numéro mazo insister ça va pesanga na yambaye ezaki ani muto banda obe ayambi Ginette abi ayambi oki mungongo taka copine ba binsana ayoki mungongo copine nae copine maman banzi oganga na téléphone passenga mukolo téléphone oyamba téléphone yo nani parce que Ginette ezo lekela en sachant que c'était son ami la voix de son ami et puis na mamba uti oyebisa parce que vu ndenge bazalele ba soigner et loko teka événement on est salami bien quand c'est peut-être camarade na ko yo singe pardon mais camarade o mo soigner sur téléphone en tout cas zanga mamba olobati akati téléphone garçon nani Lucien comme ote omoni na eba keza ye yango na bando yamba te na koko yamba te eza bon ote ningo to kanisa Lucien comme ka ko sambe belebele so lingi ku tuzo téléphone kende nango o comprendre que yene muta olanda ngai na oluka ete yene muta olanda ngai razongi na ndaku afandi be mukete téléphone sonné sous po bazaye ba voisine donc une fois ya zongi ania comprendre que azongi Lucien tikali libre. Allez, Annie a bengi sous Lucien. Or, téléphone à Lucien, il a dit qu'il n'y a pas moi si Ginette. Ginette a yambi. Cette fois-là, Ginette a dit, maman, yebisa, obali no zolo ba, on a yebisa pesa au numéro ya sika. Oh, ça il a parce que numéro actuellement ngande na osali lango. Ça va, à kati téléphone. Ezo lekele. Annie tanga yoki bonga comprendre que awa elo ko osali zatina baby saka nyos. Anya ye aye azu courage aye koluka Ginette abingi libanda
o yo kanisa neti na obenga mbali na lingi mbali nga lingi mbali na ote nga lingi mbali na ote d'ailleurs yo kutu ndo linga mbali na ba oh Ginette est juste quand linga mbali no ndeni Lucien ti olinga nga alingi nga na canal na yo kutu ndo sala ke nga na linga Lucien siko aza mobali na yo na ndenge nini bobandana abandande na ngai yo kutu ndo botola mbali na nga abandande na ngai d'ailleurs ye muta déviance ngai Ginette est juste à comprendre événement mais en fait eza nini bobandana ye siko pesa ka ngai pona nini aza ya ngai abandande na ngai obalote po mbali na ngai ye nda déviance ngai donc des na ye nde obalande ngai yo donc Ginette ezolekele makambo wana nyonso eleki Ginette Lucien abondeli mwasi na ye se mama oza mwasi na ngai eza erreur ekomi limbisa ngai mama limbisa ngai oza mwasi na ngai nga na obalaka yo na obala mwasi mosusu te akosi na déverge te na kuta ebongo akosi mamu nyonso oloba mama limbisa oyebi kaka mosusu oza faute nde eza obuki kaka okiti kaka mama limbisa maintenant de l'autre côté Junior mobali oyo ania koma obima na ye ntango amoni événement wana esalami ye mpe abi ye mpe ifo abima na Ginette abi ye mpe ifo abima na Ginette ayepa Ginette ayebisi Ginette en tout cas nde kaka basali bongo basali nga na mabe biso mpe fo tolingana kaka biso mibale nga na mpe fo tolingana kaka nga na yo en tout cas nga na obala yo nga na ozala na yo pourquoi basali bongo nga fo tolingana na yo Ania silikeli Junior et plutôt Ginette a silikeli Junior mais Junior azoyoka te azo incident comme le roi ko accéléré habillé kaka Ginette parce que Ginette a otala bi aza entre camarades na ye proposons na ye na mobali ya camarade na ye nani atika nani est-ce que faut aboya libala aboya mobali wana po abimi na camarade na ye aboya camarade na ye po abimi na mobali na ye ou bien alinga camarade ya mobali na ye po camarade na ye pe abimi na mobali na ye wana nde place équation ya Ginette ezali donc ezolekele baévénement nyonso eleki tout autour na ye donc aza déséquilibré azoyeba te asala nini yango ayepa na biso balandi ya clé boa ya histoire vrai kaka nde tosalaka yango ayepa na biso tomeka koto aider Ginette ya kosala bon choix Junior mpe n'empêche kazala motu malamu ntango mosusu mpe aza na ye bien on ne sait pas est-ce que mobali na ye ndenge alobi pardon wana atiki ya solo batikani bango mibale on ne sait pas camarade na ye mpe ndenge abike mobali nda déverge ye donc atikela camarade na ye mobali to esala ndeni balandi na biso mpona lelo histoire na biso esuki wana yango nde histoire oyo toyelaki bino bacommentaire na bino esala biso bien en tout cas bolemba te bosoutenir biso tosala mambo ya bien soki toza na bino donc toujours na clé boa idéologie ezaka moko tout le monde est d'accord balobi il en restera ainsi donc bozala na biso tozokoba je salue le boss ya chaîne na biso César Ngadi déjà bon week-end à toi papa na pensée na équipe technique nanga tozalaka na bango toujours ensemble Kelly Kiala le caméraman et puis mon cordon Gradi Moya Ethan na bosani te na pesi mbote na famille nanga mobimba na pesi mbote na mon grand frère propre le professeur David Pedro depuis l'Angola na mwasi na ye Regina na pesi bino mbote na bana na pesi mbote na Junior Tuyombo mal à la tête. Donc, Junior Tuyombo, bonjour à toi. Na pesimbo tena Gelor Geshamputu depuis Corée. Na pesimbo te de là où tu es. Na pesimbo te en tout cas na bateau bazo encourager nga bozo les bater. Soit Faïda Lokwa,
na pesi mbote boza ebele so na tanga ba kombo bo continuer ka kolanda biso nous sommes toujours là. Déjà pour aujourd'hui je vous dis au revoir et à la prochaine.